Bia Tobomango comme un rond-point Armand Tungulu. Moi je crois que victoire est allée et puis notre objectif c'est le soulèvement populaire. www.masoloyasika.com les autres les 3 octobre 2015 tozali awa na kati na Belgique tozali na kati na Belgique na Belgique awa pona kokanisa mokolo oyo Armand Tungulu asilaki kotika biso. Armand Tungulu oyo asilaki kotika biso esali déjà 5 ans. Yango lelo ba combattant bandeko na ye po ya kufa pona cause ya mboka. Lelo ba combattant ba ye ko rendre ye hommage wana. Yango nazana ndeko eso pona kotuna ye mutuna oyo po touti na kati we touti na kati kuna ya église ndenge tolandi matin nyonso ndenge sili koleka yango tobimi banda ana kotuna pression na bango po na mokona lelo bamoni yango boni mbote ndeko eso. Oui, en tout cas, je remercie nos patriotes résistants qui ont rendre combattant Mounene Oyo lokola Armand Tungulu a pesa vie na epona Congo. Omoni bato ebele bazozwa makambo ke ezali seki omoni déjà moko na biso babomaye lokola nyamati lelo toyebi te place azalaka. Donc parmi ba semence ou ba fruit ya liwa Armand Tungulu ngana za parmi. Donc après liwa Armand Tungulu tango akufa ki nde moment ngana telemaki tango noke Armand Tungulu akufi. Donc ngana za penza descendant Armand Tungulu direct. Donc ça veut dire na kanda mingi komona bana Armand Tungulu ndenge na moni bango esalinga pasi ponga pena na bana. Comprendre? Tango tozomona ke bana batu mususu bazokufa me batu mususu ba comprendre masolo te ba me mango na ndenge ba masolo okende ko solo na mutu abomi est responsable comme Armand Tungulu atiki bana na ye mais batu mususu ndenge ko solo na bango yango na lobi na ko monopoliser parole te poto na général Babé Masombawa boy bateke ngai na semence penza direct ya Armand Tungulu. OK, merci donc tout na le général Babé Masombo na ndenge touti kuna na kati na landi mate ya moko oyo sango sili kolobake unité poko kabwana ezali ko pesa makasi na monguna kolobani mpona likamwana pe pression na pona kuna lelo. Merci beaucoup Armand, c'est un ami, nous avons commencé à combattre ensemble ça fait des années. Lelo soki toza ebele lelo ezali mukolo oyo mingi Armand Tungulu akufaki et politique en amba bomaki impression nanga ezali kaka étant que frère na koki kobosa na Armand nga na fina nga mobimba na lobaka ngo muto oyo akotrahir Congo akotrahir Armand Tungulu akotrahir lit na makila ya Armand Tungulu plus 8 millions de morts 12 millions de morts nde tolobaka na bafemme violée mais symbole na biso ya munene oyo biso tozalaka na yango na motema awa na poto ezalaka Armand Tungulu. Alors ngai impression na nga na journal lelo kokabwana ya biso na bakongole mosusu ezali à partir ya mort ya Armand Tungulu tango ozokolinga ozwa mbongo bosani makila ya Armand Tungulu ekosala biso pasi mpe tokokabwana olingo ozwa pouvoir olingo bosana liwa ya Armand Tungulu na bandeko 8 millions de morts tokokabwana sango auti koyebisa biso lelo ke division eza mabe toboyi te. Est-ce que biso tobengani bandeko lelo mese esalami est-ce que toboyi bato baya kokota toboyi te na mawa ya peuple congolais na Armand Tungulu il fallait qu'à se présenter lelo mais bomoni bino moko bandeko mususu bayaka te na makambo oyo ya sérieux nzoka ba mususu bayelaka nde pouvoir koinga koyebana po bazwa bavi na bango. Mais nous on va rester avec Armand Tungulu toute notre vie. On va célébrer toujours Armand Tungulu dans notre cœur. Soki nzambe apesinga lelo mwasi na bali peut-être un jour na kopesaka kombo ya Armand Tungulu. C'est un frère et arate frère bobi mamakila moko mais bokozala frère ya même idéologie mais ya mboka moko pe pasi ezaka nanga mingi koleka meme ata liwa ya bandeko na ngai ya papa moko mama moko na ndenge ndeko na biso akufa mpo na biso nyonso akufa mpo na bana na ye te mpo ye azwa mbongo te me akufela Congo yango wana omoni na komonopolise parole te toza na bandeko mosusu bakontinue bandeko mosusu bakoyoka biso bakontinue koya kocelebre ndeko na biso Armand toselebraka Lumumba na bainsekte na biso nyonso ingeta.
Ok, merci beaucoup, Général Babé Masombo. Tout le monde peut beaucoup de choses yamboise na biso awa. Oh, to kutuna ye po ye to na moi mituna mingi ya kutuna ye meto banana na kutuna yo impression na yo na mukona lelo après 5 ans ya liwa ya Armand Tungulu omoni yango boni. Nga komisi Dieu tout puissant na komisi Nzambe na papa Kimbangu na ba Martin Yoso ba Floribert Chebeya ba Cédric Nyanza Armand Tungulu moko ngai natikala fidèle pe naza fidèle pour naza envie natikali kumoto alobi 5 ans na kombo Armand kwa ngazati depuis Armand kufa bona na bémission na nyonso toujours kombo Armand ezalaka na monoko na ngai mpona komila tia gratité bezali kozala reconnaissance na bitumba o moninga abundaki akepe na liwa. C'est mon frère ake na liwa babomi un imposteur ari du politique kanam nazosengaka unité ya biso peuple congolais mpo ngongo tokomi ya ngongo ya badistraction te tosi tocomprendre banani bamemaki distraction awa lokola tokabwani na bango mpo bango balingi côté ya barwandais biso tolingi kan ya bapeuple le choix est clair bongo tosani tokoforce te tobendaka bato na makasi bao bazolia mbongo makila bazolia na kanambe tokozala na bango kaka bwato moko te bango kutu bayaki mpo baboma biso tala moto kanga combien de fois na bitumbo babetinga na riske baliwa mpo na kongo wana nakoloba nini nazosengaka peuple congolais bazala vigilant tozala moko bango mo bayebi banani baza na vérité balanda kote vérité ezali mpo peuple congolais pa mwana moke te oyo lebakendaka na badistraction gauche droite balobaki basalaki lelo tosi tomoni bandoki ya congo problème eyaki tokanga bandoki tokangi bandoki mutuna mususu oyo tozali nango merci quand même na ndenge osi koyanola ngai mutuna oyo tozali nango agression na yo tomonaki ndeko moko ya mwasi abimi na bilili asali yo menace de mort selon yo na nyonso tu wana oyo elekanaki na plainte osalaki liboso epai ya police na oyo ya mibale suite nango opesa bandeko bazali kolanda biso nini naotokoya biso ake ya badistraction cible na ngai ezali occupation cible na ngai ezali bakongoli oyo baokende na occupation oyo bango mo bayebi ngai kutu nalingi fe bakontinue kofinga ngai bafinga na bango ndenge balingi babeta na bango mpe ndenge balingi me bayeba nakufa te na nzoto ya moto mpo oyo eza ntango bapatrice emeli lumbuba teke babomi ye bakongoli bavandi calme oyo eza ntango tokomi na ntango baalain moloto bafloribert chebeya baarmand tungulu bacédric nyanza. Moi je crois que nazosengaka unité ya congo bandeko ya bandundu bakongo katanga sud kivu nord kivu province orientale Kassa occidental, Kassa oriental, Bana Kinshasa, c'est le moment de soulèvement populaire, tout bengana occupation, Ari du Polite Kanam Bazar Rwandais, Touchi, Roubert Bazar Rwandais, Touchi, Moïse Mwarunga Rwandais, Touchi, Zoé Kanambe, Touchi, Jeannette Azar, Touchi, un petit, Touchi Moko Bakomate, million te, Bazar dans la ville, Bazo Engainga, Bande Konabiso, Bazo Bundisanga. Bazo soutenir ba Rwandais bazala na pouvoir pour bapesaka bango ba miette yango biso tolobi ke tozala vigilant ngai na ko répondre ba bêtise te ngaza grand leader incontournable ya bitumbo na bana pe leader na bitumba te Nzambe ne motalingaki na ya na bundela bitumba eloko to senga kaka unité balanda nzela na biso o tozala ngo ya soulèvement populaire na remercier ka bandeko na ngai lek na ngai mon sœur nanga Ari Ngonge a outi Paris donc balumba ça fait 3e jour azo foot hotel ayaki kapo na makambo yango yango problème à ça les tonda te ya problème de ya ba leader bazala ba ba moni na makabarma c'est biso ba leader bo pe bazuba contre ta bon pas de problème to continuer to linga to kono mona ka les jours ba bomaki ama place 24 avenue na 24 comme avenue Tungulu ba matabakita rond-point Mandela tokolongolango comme rond-point Tungulu pour les années Mandela ça l'histoire en Afrique du Sud Tungulu congolais ba université mosu ba osala université boketi wayambo avenue Ari Ngonge avenue bandeko nanga bazalia ezala ngo sous problème so complexe teke o ba bobi congolais bozi komba congolais na elimu non état que nous sommes vivants place Armand Tungulu lokota libanga ba osa monument na yona avenue 24 novembre et comme avenue Tungulu rond-point Mandela ndenge za na esprit de Atobomango comme rond-point Armand Tungulu. Moi je crois que victoire est alliée et puis
Notre objectif, c'est le soulèvement populaire. Ce sont les Rwandais. On peut revendre à tout discuter avec les Rwandais. C'est les Rwandais qui... Les Rwandais, tous qui dirigent nous, les Bantous. Les Bantous, comme esclaves Rwandais, c'est impossible, impossible. Il y a tout petit moroboy, chauffeur taxi, chauffeur taxi paye la livraison à journal, un esprit à battre. Des chauffeurs taxi, car on a tête à payer. Les a raté. Chauffeur taxi, mi balai. Donc, c'est moi que tout le monde a des chauffeurs taxi, tout le monde a réservé pour. Tout le monde a chauffeur taxi. Moi, je livrer un journal le soir. Directement, je suis premier ministre. Oh, c'est moi que tout le monde a réservé. Ou bien tout le monde a ngando, il y a des titres. C'est fini. Voilà, nani wana. Kasi bato ngala zolo banat. Wa bande ko livrer ba journal. Oh, mon ami Gelord. Mon allé de long, Tony Montana Alpachi. C'est ça. Il y a un autre lobby qui tout ça awa na remercier Ari Ngonge au conseiller au Wayambo mon grande sœur nanga donc tout ça awa pour na distraction te Kanambi doit partir. Il doit partir immédiat sans condition. Il y a un sengi ba sodo bazana Kinshasa, ba peuple bazana Kinshasa, ba téléma. On a besoin de sa mandat. C'est Rwandais, c'est un criminel. Azali Moto Oyo, Tony Blair, na Kagame, na Bill Clinton, imposa qui biso ba Rwandais parce que le peuple congolais, le peuple monko, il y a masanga, il y a ba musique, il y a basi, il y a l'église, il y a mukuna. Mukuna c'est un démon. Ako bomamona na mukeli kola 120 €. Et puis aye ateka loboko le zwambongo pesa monana qui se soigner oye malama pour na kwambrouiller combat. Moi je crois que comment est commis na dimension moko ya makasi. Shobongo toi ben petit Shobongo outi France, il est pas un membre peuple Mokonzi. Appelle sa message parce que Ok, merci beaucoup Ndeko Boketu. Mbote papa. Ouais, Mbote. Donc oui, Toya qui pona maramba Ndeko Arma Tungulu. Donc 5 ans après décès nae, bomona ba circonstance o bengagi liwa nae. Donc mais message ezalika moko pona biso ba congolais o to ali lelo to tirer les sons na eloko Ndeko Arma salaki amazala muto ko sangisa biso. Ouais. Arma za la mouton au sangisa biso ba congolais pour défendre mabele na biso. Liwa na e to tika yango ele kaka ndengwana te mais ezala symbole ya combat o ya biso kozwangwa parti ya lelo. Donc nous to sala appel na bande konyo surtout et ali moment ya kosangana parce que situation mboka ali grave. Situation mboka zo senga to sala uni pour to aller encore plus fort. Donc détermination na biso de orienter victoire na biso. Donc merci Nandengo Pesingata. Donc tu as qui pona matumul donc message à Opesa ezalaki ya. OK, merci beaucoup Ndeko Shomongo na suna mutuna ya rutuna tomoni bandeko mingi na ebite soki ko excuse ko la mutuna yango nazali koleka na kati ya Facebook ezali ete peuple mokonzi boza na calendrier moko boye caché oyo bombi na sima ko boza ko bimisa lokola ndenge bandeko boza ko bimisa lokola ba combattant mais na sima bomi bomba ni bona no pona gouvernement. Non langage na biso bat ba ebiango tozo bunda pona mabele ya Congo biso to lobaki pepe mokonzi to bundela mutu te tozana ni mutu liboso ni mutu na sima na biso to bundela mabele ya Congo tozana besoin de conquête ya pouvoir. Donc je réaffirme donc peuple mokonzi azo bunda pour conquérir pouvoir na Congo. Parce que tu as considéré que nous avons défendu ma belle à Congo pour les cabissos congolais à Zati. Donc les démarches volontaires, tu as bunda, tu as solution pour conquérir le pouvoir na Congo. Mais c'est vrai, ça choque parce que bon, na batu mususu oyoyo, ba message na kosa la légence na batu, ba kanis que logique on est dans la peuple mokonzi. Le peuple mokonzi considère que tout ça ba qualité nion surtout na kati. Nous avons ba mettre alors c'est un docteur en droit. Ba politologue bazali ba grand animateur bazali batu o peuple azolanda bango. Donc tout ça on a un projet de société o ezali que il faut conquérir pouvoir mettre ça lango bisoté
tokendaka na principe ya kosangana plus largement possible na bandeko oyo bali na Kinshasa parce que soulèvement populaire esalama na Kinshasa esalama na diaspora te diaspora sa telemi diaspora lelo oyo akomi lokola mutu oyo azali kooriente baguide d'opinion mais il faut tosala maintenant effort mpona kini etelema message na biso yali kaka moko ke congolais oyo azali na kini faut telema parce que ezali logique ya soulèvement populaire totelemela baopposant oh, nous surtout dans la logique de l'élection. Parce que tu as vu que dans la configuration actuelle, l'élection est une solution. Donc, ce qu'on moni biso to soutenir logique de l'élection, on a beau comme accompagner. Tant que comment na biso ali à soulèvement populaire, tant que comment na biso ali to sangana ba doza na kinwana, pour to bengana monguna, pour pas rejoindre des résistances, pour pas rejoindre des logiques, il y a soulèvement populaire. Donc, nombre d'alliés importants sur le organiser soulèvement populaire. Donc, il y a un autre lobby, Moutou a ça na ba procès d'intention te, toi ça la nenga lingi. Démarche à peuple Mokonezali, nous allons conquérir le pouvoir sur tous les plans. Sur le plan militaire, sur le plan politique et sur le plan autobengi soulèvement. Donc, démarche à faire, tu dois mettre à porte, tu dois politique, tu dois mettre à porte, l'équipe bisoté. Bango abimisara batu na Kinshasa, bisoté va combattre to bimisara batu awa. To sengi leadership d'équipe, to sengi leadership individualiste était. Ou individualisé, tu as un leadership oyo battu sur bavandi, mutamdazo ko apporter loko par rapport à l'expérience né. O yebi ko mobiliser, to ko résister le kola bokechu ou le kola maître longo ou le kola ndeko Edi Bolombo aye. O passa makasi côté intelligence à côté intelligence. Ngana militaire té. Ngana sala science politique na yebi ndenge ba komaka na yebi ndenge ba beta rapport na yebi ndenge ba rolobaka na ko tia force na ngai discours na ngai na ndenge ya message ezali ke à la fois combat auto ali ko mener bien que ezali résistance parce qu'il y a une résistance parce que auto bunda contre une occupation parce qu'il y a ba force étrangère au bazali ba côté basali occupation politique donc ba zui ba tout ba tie bango na tête ya mboka pour ba opérer donc c'est une occupation politique donc bazo opérer na configuration au zalaka ya militaire na ba militaire bali mais architecture politique n'est orientée bango. Donc il y a une dictature aussi parce qu'il y a des Congolais où peut bazali peut appuyer en gros. Donc il faut combattre on a volé, il y a occupation et puis on a volé politique parce que les opposants au peut bazali la carte Congo, bazoko accompagner occupation né bazali la carte Assemblée nationale wana. Et il y a beaucoup d'opposants qui ont dénoncé des marches à l'Assemblée nationale et donc ont arrangé bangote. Bazana ba colite na bango, bazape na batu basena bango au que na niveau ya Facebook pe bazana résistance contre biso. Que guerre ezali na ba réseaux sociaux et puis guerre ezali visuel auto mené donc sur Rolandi muto azo critiquer peuple mokonzi sur Rolandi bien sur aza muto à parti botel à olingati parce que partout les dans leader dans l'Assemblée nationale. Moi je dénonce ba député au l'Assemblée na opposition na rata parlement depuis ba côté na kati nan ba voter te lo monter et lo ko evanta bango les ali mbongo o bazozwa. Donc ceux qui ont dénoncé bango donc opposant au raso benga opposant à dans la assemblée à olinganga to à olinga pepe mokonzité donc d'où il faut ba sanini ba créer diffamation ba créer manipulation pour ba déstabiliser to ba salir pepe mokonzi mais en aucun cas pepe mokonzi a trahir peuple té to na logique à soulèvement pe mutu moko ta leader na biso donc bon juger biso na ba acte bon juger biso pour un tel à lobby to un tel à sali jugement sur biso donc voilà na ngena ba kisama muke limisa ma matema osolaki na ngai message za boy parce na uti ko to uti na mani ndenge ndeko na biso Armand Tungulu akufa ba boma ye to ibi ba mena place kindaki temena ngina lancer message na ba militaire congolais bomoni déjà comment to uti lelo ko lela lisusu ndeko na biso Armand Tungulu boy bake bino pe babomi bino ebele yasuka bon mayena pesa yasuka ezate po bozo kufa tellement tozo yeba te memba o ba kombo yebani yasuka toti kolela Mamadou Ndala mosusu namoni na Paris pe bakundaki e awa gouvernement wana epesa tambongo te ba militaire congolais bozwa responsabilité botali lelo ba civil ba uti kolela ndeko na bango ça veut dire ba combattant ba bomi ebele mais oyo et monana oyo ya biso oyo auta na poto akita kuna oyo toyebi nano pour le moment eza Armand Tungulu bomoni ke tozo continuer à kolela e après tozo continuer à revendiquer corps na il faut monana après naza lancer message na ba dialoguer ava bo banda tu bo sengela biso corps Armand Tungulu soki bolingi bo kendo dialoguer la première des choses bon mais la biso corps Armand Tungulu après naza ko tinda message boye parce que na moni ba théâtre wana ezo salima na Congo pour le moment eza mbo asui mbo
namoni lobi Moïse Katumbi asengi débat contradictoire na Lambert Mende olobaka mingi tolingi tomona no bino so boza maele tolingi tomona débat wana entre yo na Moïse Katumbi bien président na yo na Moïse Katumbi po botanga na ba vérité po soki penza boza penza gouvernement oyo bolobaka vérité débat contradictoire na esalema bobimisa na ba secret côté ya Moïse bino boyebi na oyo ya bino po bokosaka peuple mais lelo bokomi mbwa asui mbwa bosengani ba débat contradictoire eza moment toyoka siko ba vérité soki boyibaka te po bino bolobi ke Moïse ayibaka Moïse alobi bino pe boyibaka mais tolingi toyeba ko débat wana tomona yango donc message eza ke peuple congolais toza le 10 toza na Allemagne Congo ya Congo masolo ya Congo ya sika parti la belle na Black Mombele tokuta le 10 na Allemagne pour ba stratégique ya komundaka donc message ya Edi Bolombo je pense. OK na kati te na ozongela s'il vous plaît ozongela non docteur nazo zongela na lepo alobi likambo moko etali soulèvement populaire tali soulèvement populaire oyo ndenge toyebi soulèvement populaire et ça la maka na leader moko boye songolo mais yo boyi ba opposant na kati na Congo siko soulèvement ozo senga o peuple moko nazo senga et au sein de Mandengeni. Bon, toi c'est leader né. En fait, toi surtout dans la logique à leader, tu le biboé leadership individualisé tolingi en côté. Tolingi leadership d'équipe, ça veut dire parce que ba compétence na ba expérience et d'aller belé.